Et voilà, chers fidèles internautes, chers abonnés de GM Production, nous sommes là déjà dans l'esplanade du Palais du Peuple pour un événement Oyo Ekole Kalelo concert. Il y a des artistes congolais qui se produire le lot au nom de Weranson et puis Inosbi et les autres. Mais tout le signaler que on est déjà 17h presque, 17h presque, donc voilà, jusqu'à présent. En mouvement automobile qui lobby dans concert il y a Fally Ipupa lelo tozo signaler bino que oyo tozo benga yango mpiaka au kib parce que terrain vide, terrain vraiment vide. Toyebite ceux qui population ou ba fani ya maison mère to ba griffe bagoya ernini parce que jusqu'à présent concert vraiment oyo. À partir déjà à 18h, il faut l'artiste mata, il faut Weranson amata, il faut Inosbi amata. Mais tout ça déjà 17h awa binomoro bozomona esplanade ya Palais du Peuple est vraiment vide. Il y a personne, ba fan bazate et tout le monde a différence lelo o tokori oloba entre Fally Ipupa na ba artiste congolais mususu o batikali parce que lobby déjà à ce net moment to bandaki koloba maramu mususu donc lobby a ezalaki plein ya craquer batu bazalaki ebele makasi mais lelo biso moko tozomona bomona penake oyo toyebite tokobenga yango kabasele to tokobenga yango nini po ete tozomona batu te lelo eza to benga kabasele to tokobenga lelo babi le tombeau est vide donc lelo la kabasele te mais le tombeau est vide et tozomona moi bafani ya ndeko na biso bafani bazomela bazomela na bango mais awa nanu libanda awa donc ils ont vraiment polele binomo bomo na podium yango yo moi batupe bango yo basali libale misatu quoi mais na niveau ya ndenge tozelelaki événement na niveau ya makambo ndenge tozelelaki ezala eza na bongo te donc voilà toyebite soki bakobakisama air nini binomoko bozomona la famille akiti yango wana ya VIP eza polele donc voilà quoi. Voilà la famille. Ma première image Ozo Tinde la Bino. Ma première image pour l'instant, ceux qui va faire une bazali, qui va zoya. Moi je pas de refaire la partie. Mais pour l'instant, oyo bafait na biso to bana kozela tozomona yango te bino mo ozomona vraiment le terrain est vraiment vide tozozela kaka ceux qui peut bafani bakoya ceux qui peut batu bakoya te mais osala pasi vu que Weranson nde azali leader wa robeta lelo azali leader phare à la tête d'affiche. Donc le phénomène est obligé ya komeka kosala eloko moko ya bien pour na sauver honneur na ye et surtout honneur ya bana ya wenge pour minute oyo vie ya bana wenge ndeza danger le nom de bana wenge ndeza danger s'il vous plaît la famille bao bazana ba numéro ya bana wenge pour rappeler bango que Weranson azana concert lelo na esplanade ya Palais du Peuple ozo senga présence ya ba Weransonique présence ya bana ya wenge présence ya ba onyoso balingaka de la forêt pour éviter
terme wana o bat bazoloba le tombeau est vide. Donc tolingi tombeau ezala vide te, tolingi tombeau ezala na ezala rempli, tombeau ezala na cadavre na kati, tombeau ezala na epembe po tombeau bastimola yango po batia eloko na kati, jamais batimola tombeau po ezala vide. Donc tombeau ezala vide kaka na ressuscité tango Jésus a ressuscité, les restes tombeau ezalaka toujours rempli. Donc bafan et tout, il y a artistes qui vont prester les lots, ezala Inosbi, ezala Weranson, ezala je sais pas ceux qui vont combien, mais au moins vous êtes appelés à koya pour couvrir au sortir ya leader na bino pour la zipa o ezali honte pour vous allez jeter au nom de ya leader na bino. Donc voilà, la famille GM Production tous à la brancher en attendant tous c'est la leader baya to la kisibino situation actuelle. Il y a Esplanade Palais du Peuple Nengezali na minute oyo. Merci beaucoup.